ingeta, bokota, bokota, bota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kolala, kolamukana ya koinda inda, koya kolala, kolamuka na ya kobeba beba, koya kolala, kolamukana ya somo, koya kolala, kolamukana ya pasipe mawa. Ezo inda, eza ya koinda, ezo inda, nandenge moko ya somo, penza mingi makasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Boudjou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boudjou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bande kunanga na sango ya pasi, toye lisusu la famille na sango ya mawa concernant comédienne na biso na kombo ya Meta Pinda. Ezalaka bongo Meta Pinga, bande konanga nini ezoleka, nini ya pasi, nini ya mawa, nini esali lisusu pasi mingi na motema. Avant ya kokota na muzindo ya dossier, ya situation, ya circonstance concernant comédienne na biso ya na kombo ya Meta Pinga, bande konanga ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Christian Poyi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse un aime, Franciel un aime et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Naz Kazadi na système P nandenge moko ya kitoko. Voilà. La famille, les lots toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance, toye na somme, toye na ya koinda, toye na ya kobeba, toye bandeko na ngai, kande na yebsaka bino soki makambo ezo sala pasi pe mawa, ezalaka toujours bien, toye tolobi ke makambo ezo sala pasi pe mawa, soki pe makambo eza bien, toye pe tolobi. Bandeko na nga sango oyo na lingi na partager na bino concernant comédienne na biso na kombo ya Meta Pinga, bandeko na nga eza sango moko esalinga pasi. Esalinga pasi ya makasi, esalinga pasi na motema. Nazotiela bino quelques audios awa boyoka ba explication ya makambo e bandeli ya situation na ndenge ekomi boye bandeko na nga. En tout cas, nzoto malili mokili oyo ko banga. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la muki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours
jour ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand on a sarabino bate la santé, ce qui obate la santé na yote, mutumoko te akotika la kubate la santé na yote. Eza toujours ya malamu, eza toujours ya motuya en tant que motokoye baka surtout et encore ndenge nini ya komi batelaka. Sango ya malamu abarinje ma Gavker ayeli bino ba solution ya kitoko Gavker ayeli bino ba solution ya makasi. Concernant surtout et encore makambo ya mabota pona bandeko na biso mosusu oyo bazotungisama na oyo etali makambo mabota en tout cas tosengi na bino bobenga kaka Gavker na lombango kuna ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi ezali. Voilà la famille en tout cas sans plus tarder na tiela bino nano audio yango bolanda yango na bokebi nyonso ngai ya bino mama Etoiline Ines TV na ozonga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge et sengeli tolanda et on se retrouve juste après. Problème à santé à méta. Bon, retourne à pourquoi santé à méta. Je vais vous expliquer. Méta pique à comment rebelle la maladie à diabète. Diabète na ye souki kaka dans la kisité, il y a comment na insuline. Insuline. Ce qui monte à comme une insuline, c'est que cela veut dire que le diabète n'est plus guérissable. Et que bikaka li souté. Moutou moussou pas comme une insuline, c'est non parce qu'il y a des domaines, n'a quoi expliquer bien. Moutou moussou pas comme une insuline, après le temps, à ko bika. A zonge ne bakis. Mais pour la méta, moutou a une histoire avec un pancréas et bébé. Pancréas boko tout les actions pour akongole bolinga ko sa ba recherche te eza eloko ezaka na nzoto na biso etamizaka sucre soki baby okomi ya komi ba komela insuline à vie naba kisi. Qu'est-ce qui se passe avec Méta? Aouti ko zonga Congo ba Congo na bango tamba kenda wana ba faux prophète ba yokaka batu ba ebisi maladi wana ba pesi eza ekindoki atika komela ba kisi atika pe kozwa insuline na ye ako yoka bien. Auti koko to hôpital tango azongi Congo po alande makamba prophète na balobi na ye. Ba mete bazo bisa mela ana bana yazo chateti aunzi mate. Yango ba bisinga Mervin beta sete meta mela ba kisa zo insuline na ye. Ne te trop perdre ye. Alors nga loko le ko pe na moto asa du domaine ko betelo sete meta pinda yoka nga pesoza. Soko za hôpital telema yokanga. Soko zo kumba stopper volant yoka. Soko za ndaku déposer bana yokanga. Yokanga très bien. Je suis chrétien comme toi. Mais laisse-moi te dire. Attends, si 1 million de prophètes, de pasteurs, pour un problème na au commune wana, moutaro peso solution azate. Tu ne seras jamais guéri sauf que tu la c'était le contraire. Ozomi boma. Na problème à santé à méta. Bon, retourne à pourquoi santé à méta. Je vais vous expliquer. Méta pique à comment rebelle la maladie à diabète. Diabète na ye souki kaka dans la kisité, il y a comment na insuline. Insuline. Ce qui monte à comme une insuline, c'est que cela veut dire que le diabète n'est plus guérissable. Et que bikaka li souté. Moutou moussou pas comme une insuline, c'est non parce qu'il y a des domaines, n'a quoi expliquer bien. Moutou moussou pas comme une insuline, après le temps, ako bika. Azonge ne bakis. Mais pour la méta,
muto alinga histoire abisinga pancréas na ebeba. Pancréas boko tuna eza suni po bakongole bolinga kosala ba recherche te eza eloko ezaka na nzutu na biso etamizaka sucre. Soki ebebi okomi ya komi bakomela insuline à vie. Naba kisi. Qu'est-ce qui se passe avec Meta? Aouti kozonga Congo. Bakongo na bango tanga bakenda wana ba faux prophète bayokaka batu bayebisi e maladi wana bapesi eza ekindoki atika komela bakisi. Atika pe kozwa insuline na ye ako yoka bien. Aouti kokota hôpital tanga zongi Congo po alande makamba prophète na balobi na ye. Ba mete bazo bisa mela ana bana yazo chateti aunzi mate. Yango ba bisinga Mervin beta sete meta mela ba kisa zo insuline na ye. Ne te perdre ye. Alors nga lokole ko epe na moto asa du domaine na ko betelo sete meta pinda yoka nga pesoza. Soko za hôpital telema yokanga. Soko zo kumba stopper volant yoka. Soko za ndaku déposer bana yokanga. Yokanga très bien. Je suis chrétien comme toi. Mais laisse-moi te dire. Attends, sangisi 1 million de prophètes, de pasteurs, pour un problème na o komi na wana. Moutako peso solution azate. Tu ne seras jamais guéri sauf que ozo mela bakisi, c'est le contraire. Ozo mi boma. De retour, la famille nabati ebela batoto tiko landa, ebela batoto tiko yoka, kande na lobaka, bande konanga namoni ebela batwa, moi quelques bateaux bazo condamné Meta Pinga, bazo condamné plutôt Mervin, balobi Mervin abimisi matière, Mervin aza mabe bon. Na côté oyo, na koki koya ko banda koloba mabe pona Mervin te. Dans quel sens? Yeza matière ba pesiye. Na muto pesi matière ango aza proche ya Meta. Proche penza muto na ya kati. Wana muto wana nde aza muto kobimisa na poisa. Boyebi kilelo o mokile baby la famille. Bablo mosusu foto lobaka. Yango ba yebisaka biso ezaka na adage moko elobaka ami ya lelo ennemi ya lobi. Yango dans la vie, bozalaka na ba secret mosusu o bozo bombaka. Mutu azalaka kaka biloba loba te nyonso so poata. Lelo ko poata nyonso, mais lobi kuna kale même mutu oyo yo bande ko poatela nyonso. Akozala ennemi na yo. Akozwaka oyo betela elisolo, oyo yo yebisa ye yango banda ko utiliser pona ko salir yo, pona ko nuire yo. Ezaka pasi na oyeba te bato mosusu moninga aye abeteli yo lisolo na maladi oyo azobela. Shiko yo maladi wana ekomi na oyeba te omoni deja échec na vie na ye, omoni place oyo yo okolinga kokende kosalela ye bavantar. Ezaka pasi et puis tango ozokendaka kopesa matière kande na zaboyo oya kobenga nga otindela nga message ke non mama Étoiline camarade nanga kinganja yebisaki yanga boye mais oyebi ke mama Étoiline aza mutu wa media. Siko tango ozosala bongo na makanisi na yo na mutu na yo ozotia nini nga mama Étoiline na kobomba makambo wana na koya kobimisa ngo na media parce que mama Étoiline aza besoin na visibilité. Alors eza bien te bande konanga omoni soki oyebi ke nga nazalaka na motema kobomba te ezalaka toujours important. Yebisaka deja camarade na yo ke camarade nanga omoni nga na bomba kananga te. Soki oyebisi nga makambo na kokende kobimisa ngo, je suis comme ça. Omona pe camarade akozala na ba réserve na makambo mosusu kobetela yo lisolo te. Maladi oyo ya sucre soki eza ya solo Meta zwa nango soki eza ya solo ke Meta za na maladi wana mais eza maladi ya koyokela soni te. Maladi oyo tokoki koyokela soni eza ba maladi oyo oke kobima na mobali oyo oke kobima na mobali oyo nde ba maladi oyo mutu okoki koyokela ngo soni. Mais maladi ya sucre eza maladi ekipaka te mutu nini kokende. Lelo tokomi komona ba maladi wana meme pa ya bana ezalaka makambo oyo ezalaka na banzoto na biso. Biso to créer banzoto na biso te, nzambe mutu a créer biso.
alors soki bamaladi wana ekoti na nzoto ya motu mutu camarade abeteli yo lisolo ke nazo souffrir na maladi ya boye mais yo kende kobimisa makambo wana na ba réseaux sociaux na ba média oza mutu wa ndenge nini camarade oyo abimisi makambo ya meta soki réellement makambo eza ya solo oza camarade mabe oza ndoke oza satana bavandaka na baninga boye te bavandaka na baninga boye te ata yango camarade asali yo nini ata yango ndeko asali yo nini okoki jamais kobimisa bamakambo wana na baréseaux sociaux te epuis oyebi ke ndenge eza boye meta wana aza moto ya réseaux sociaux en tout cas soki makambo eza ya solo sucre en tout cas na osengaka na meta sire je m'excuse si réellement makambo eza ya solo nzamba lola abatela yo somba kimia ebele ya bato nga na yebi bakenda ti ba 80 ans 90 ans na maladi ya sucre wana bakufa te bakenda na bamaladi wana 90 ans moto aza kaka baoyebisa yo keno aza na sucre